Salut, bonjour. Bonjour la famille Libota Mobimba. Place ne so bozwami. Vraiment to pesi bino mbote. Mbote biska bozali. Mungongo eza bien te mais tellement to mesala ko ya ko pesi bino vraiment ba news. Yango kaka to ye po ezali musala biso. Oh te ponanga na bino voilà la famille. Vraiment balobi famille Libota oye. Et puis na pesi bino ba bon dimanche. Hein? Dimanche et l'amour na mabota na biso nyonso vraiment nzambalo la abate la biso. Balobi film la peut-être discrédit en film qui ne kitoko makasi bande kolanga famille bota mobimba vraiment to consommer film la peut-être moni ndenge film ezo kende film là vraiment en tout cas eza na ba leçon ebele autre ko dégager na kata film na biso to landa yango na bokebi nyonso famille bota et que ça vraiment biso plaisir hein. Balobi soko za famille bota jamais au côté la film te côté la film yango la peut-être ko beta c'était pour la film na loba ki avant ya côté l'émission là il faut ta la film là donc kala mingi te film la fait ko banda vraiment to consommer ngo massivement voilà la famille ni na memeli bino na ko tshela bino moi extrait des vidéos oyo bolanda so bolandi extra vidéo oyo bandi kolanga et puis tokoya kolobela eza na makambo ebele o lobi na constater ki bomona ki lobi na sala ki vidéo te poka mungongo ndenge ezanga bien te na koka vraiment ko tshela vidéo te mais na koya eza na makambo ebele o ezo sengela to lobela bandi kolanga tozoya ka kolobela pona ko beta fete pona ba artiste na biso comédien hein babi ba artiste so comédien vraiment makambo eza makasi makambo eza minene bandi kolanga ya kolobela kutu te o tozo mona ba le artiste so comédien eza kaka na ngambu moko oyo bazoboma théâtre ngambu ezoboma théâtre bazami balete misatu te eza kaka na batu moko ekiri moko oyo baye vraiment bazwi vraiment mission wana ya koya koboma théâtre ya koya koboma théâtre bandi kolanga yango tozo tikela bino bolanda na otikela bino vraiment bolanda nanu extrait ya vidéo oyo soki bolandi extra vidéo oyo to silisi makambo elobamaki et puis tokoya kosala analyse ngana bino parce que ça n'est de trop trouver bate eza nini ngana baki photo bannir ba o nyonso baza ba anti valeur na bata théâtre vraiment so bomoni ke moto oyo aza wana pona koya kobebisa musala na bino mutu moko aza wana pona koya fuma kopanza en tant que artiste il faut botelema bozwa décision. Alors, tout le monde qui ici péchanga awa lobaki, tout le monde zigura lobi, mon batu ba lobaki alors à partir à maloba oyo ba ndeko biso ba comédien ba lobaki, tout le monde qui pewa publicika ba 11 ba yambaki Belvi Kanzila patrona hein na Bruxelles ba yambaki po Belvi ayambaki pe bango na Kinshasa bongo ndi ba bengi famille. Yonga ba ndeko vraiment nini elobami pona koyamba ya Belvi na Bruxelles et puis nini elobami na vidéo na zotier la bino vraiment j'ai pas pu il est temps à cause de vidéo ya Belvi ya Bruxelles mais na koloba eza na makambo eza na kati la famille je veux vraiment parler parce que trop c'est trop loba ki biso to wana pona koluka ka ko dénoncer ba anti vala ata lelo ba yo kité avec l'état ba dekolanga ba cause temps ko yoka pe makambo ko sile ba comédien na biso moko ba ko yoka pe ba koluka ba sala devoir ana o biso ba o tolingi ba anti valeur te na musala théâtre to na posa artiste ba kende liboso voilà la famille yango kaka na yaki vraiment na kolinga to landa na no biso mi biso nyonso to landa mo extrait o to landa maloba o eloba makiawa après wana nde ngala bino to koya lisusu pona kosala analyse nde kaka to mesana bon mesano vraiment bo like bo partager bo commenter. Je pense que ça va déjà passer. On aura dit maman qu'on avait dit maman qui va la faire tout ça. Bon, quand les gens qui ma canne ça va être dans la partie. Et ça j'ai n'a pas dit ça là. Celui qui va mettre à ça il faut
totalaka bango tozelaka kaka liwa te se bango balakisa tozela te ndenge bale ya basonia babito toza te comme bango bazali ezaka basi te na mibali mpe bazali donc ya malamu ezaka te na mokili tomonaka bango voilà. Maman, il a dit que c'est la même en tout cas, ma diaspora, nous allons continuer à battre la zéro. Nous allons aller à aller à Tokyo. C'est ce qu'il dit. Là où elle travaille. Donc, toujours fait ça d'exemple, la nouvelle génération, la jeunesse d'aujourd'hui. Prenez l'exemple chez vos aînés. Exemple Oyo. Il faut apporter un plus. C'est-à-dire vous allez pour moi, vous allez tout guérir. Ils sont salés Moussala ou la théâtre. Nous autres tourner ici là na makaya kuna scène. Nga na rolia yango na kanti. Sans qu'il n'a posé ma question. Mais le lego biso mutayi na nzunga blo abolia. Bokomi ko banga, bokomi na inquiétude. Nga na bando tia poudre ya. Si là, na tia poudre ya. Ici, na tia poudre ya miracle. Je me posais pas de questions parce que baza bandeko na ngai basi. Mais le logo bokomi na inquiétude moko on dirait liwande komi chembele. Et voilà la famille. J'espère que Tolandi Bisonyo Sao Toyo Kindenge ici quand là. To Kindenge ici la lobby et puis Nenge Zigura à lobby. Bandeko maman la problème est nini. Maman la problème est ici kaka Zigura à lobby très bien que ici maman Léanda ayamba ki bango landa kuna deux fois. Maman Belvi quand la patronne hein Poutine na bango ayamba ki bango pe na restaurant à lobby c'est ça la famille. Yango le biso to lingi et puis na suka nango bisika makambo eye bisika pesa lobaki na kalizalaki akocha poudre ya mama sila akocha poudre ya bandeko atangi. J'espère que tu kinga na bino esika mama na problème eye yango na bandeko langa batu ya sila pour ne pas mâcher les mots ba o ba benga mina wakombo ya baba kuku ba lobi pourquoi atangi kombo sila na buzoba. Donc pona bango ndenge Zigura atangi kombo ya Belvi atangi kombo ici pechanga donc akoki kokotisa atangi kombo mama Leanda ya akoki kokotisa kombo ya sila bisalu te donc sila aza lokola monde à part bande kolangai. Où allons-nous? Yango sila ngonde bozo kabole na ba comédien bozo bateke musala aussi la zo sala ezo senga azana ba comédien donc bisika wat balingi batu bazala bon moko bino fobo lukabo longola batu ozomona elle n'est pas sociale sila za sociale te ayebi ko vendre na batu te avandra batu par hypocrisie ozomona ko vendre na batu na hypocrisie na cadre moko ndenga seka ka moneke ya seka ka za ka bien merci archi faux komona eboye na makamyo ezoleka ezolakisa vraiment que ayebi ko vendre na batu te parce que mutu ayebi ko vendre na batu azakala mutu nyonso koma yo mutu moko okoki kozala kokabwana na batu ebele na mbala moko elingolo bani batu ande baza mabe yo za malamu non je ne crois pas bandi kolanga ya koloba ki batu nyonso wana oyo lelo si la kabwana na batu wana so baza mabe donc si la kanda za bien si la net baza contre c'est archi faux ce cause comportement mabe okozala kaka bongo parce que batu bazana bezo ba approcher mais yo tellement za la comportement mabe la qui sont pas mutu nyonso yango lelo ekoma bongo alors bango bazoloba que la zone no bisika Belvi bayambaki pourquoi bayambi Belvi parce que Belvi aza femme sociale ozomona aza femme sociale yango mona ndeko ba na likamba papa V12 ninga lobaki sila ye to kutenite c'est parce que ngala zaki na Londres ce qui peut appeler zaki na voyage to kutenite c'est archi faux azaki na tine na bino ba comédien te aluka bino po bien ceux qui aluki bino ba comédien bokutani bokotiele poison soit disant yango ba o nyoso ba kende ko lia pa ba ndeko ba comédien c'est que ba tieli bango pe poison pour le coup la monde à poison ezo tambola muto azalaka na makanisa mabe pa baninga c'est que ye moko nde aza mabe
parce que moto aza mabe te jamais azala na makanisa mabe epa baninga. Koma yo mutu moko kaka ozala makanisa mabe epa baninga ya kotiela poison ya kosala boye baoyo bazokende Belvi kandi wana bayambi epa baanse Belvi ayambi bato na Kinshasa batieli bango poison te kaka yayo nde bakotiela poison na matanga sila koya na matanga te mpo bakotiela poison siko poison na matanga ya okende na matanga okende kolia o to kokende korendre hommage na moto akufi. Et puis likambo koloba ke Belvi matalana ake na Bruxelles po bamona non baza ba artiste ce n'est que normal aza mama sociale mutu o avandaka na bato mutu ayebi kovanda na bato ntango ake esika bato il faut aluka bato c'est comme ça mutu ayebi koluka bato te aza social te alors c'est différent mutu na mutu aza na éducation ne to mpe aza na façon na ye ya kovivre to mpe ya komona makambo. Alors Belvi quand il a patron aza mama social même Exil Pechanga tomoni Exil Pechanga en Europe tomoni niveau atamboli niveau azalaki na bandekole ba comédien tomoni Belvi quand il pas kene na ba séjour na ya mukie cheke ba ans bazalaki awa ba ans bazongi bandimi ba yamba c'est ça o biso to lingi imiter pa ba artiste na biso. Alors bino ba fanya sila loko boza na posa azala ne monde à part oui boche monde à part mais botika ba o baza na posa kozala ini ndeti na ba video ya boye bokokile mpe ko vanda kimia bokomatela note sani so bomoni fika mama na bino azate to balobeli nde balobi na ndenga mabete zigoraza mo mobali boni boche ba rankine ba bala mibali bokende ko finga un bofingi pardon la duchesse donc bino musala bino kayangwana et là kitoko te mende bozana bozo baby selae o ezali musala na ye ya théâtre bo baby selae bino bo katende bo sala bongo bo sa kitoko me bo baby selae mais ngana lobaka ngo eloko bino bo sala eza juste pona mabumu na bino ezaka pona kosunga ici la te ezaka pona ko encourager ici la te ezaka pona ko faire avancer ici la te parce que na be mission na bino na to mona te bozwa ata bosali ba film bo sala ngo ata analyse bo koko sala analyse te boyaka bolobi mukie o etikali nyonso eza pe rare bolobi la film na bino boza wana kaka mpona kosala ba promotion na bino mpona bokocha ba vie na bino bokocha ba mbongo na ba YouTube na bino et non bopesa ainsi la support ozomona donc bosalaka intérêt ya mabumu na bino. Alors bakuku oyo baza mayele oyo bakocomprendre bazala toujours focus na bafilme et non na bamission na bino bato bozoya kolobela sila mabe bozoya kokabola sila na bacomédien ozomona donc eza cope na bino fo bovivre na cope wana mpo bolia mbongo na YouTube so bovivre na cope wana te ya koya kokabola bacomédien moya bolia eza te. Alors biso bato ya Belvi kandi toyebi kocréer ozomona toyebi kocréer toyebi kosala bapromotion bafilme na biso alors bato bakokota siko bino ngambu na bino lokola bomesana deja na rythme yana mafinga ya makambi bilebele yango wana toujours il faut bosala yango ndenge bokendaka nango mais c'est vraiment malheureux ezosala pasi mais combat oyo eza combat bacomédien nga toujours nazo kosadresse na bino soki boza na posa vraiment ni na bino théâtre et avancé bolongola ba tu valeur et loko to kosenga na bino bozala ini bo bannir o ezali nyonso ba futilité ya ba chroniqueur o bazia pona ko kabola bino boza capable ya lelo ya ko telemela bango ba o baza conscient penza boza capable ya ko ya lelo ko telemela ba comédien nyonso o baza wana pona ko luka to pe ya ko luka ko sala des ordres to pe ko luka ko kabola bino ba comédien boza capable ya kosala yango. En tout cas ba comédien na biso bo telema soki bo telemi ekozala malamu mingi so pa bino mo bo telemi pena bo ndeka bo sala ba système oya kosanga na bino eza kitoko mingi ekozala bien pe bo suka kana kosanga te poso bo sanga ni ka bino moko ye lokola zani mpanzi ba koloba batu mabe bazo ko isoler po ye moko ndalingi ami isoler ye moko alingi azane monde à part. Alors bino boane eloko kosala te eloko sikoya kosala ya kobannir surtout bacomédien oyo bambengani bacomédien mais baza na kati ya bakomi lokola bachronifoite ya koya kodénigre to mpe koloba mabe ya baninga na bango bacomédien bobandana na bango so bobandi na bango après bachroniqueur wana bango mo bakomonaki danger ekoti bokomona histoire oyo ekochange mpe tokozwa
pe na monde na biso ya théâtre yango kaka tosenga mino bacomédien eza combat oyo tosala na bajournaliste to mpe bachronifoite to mpe bayoutubese oyo baza conscient oyo balingi vraiment bacomédien bakende liboso toza wana mpona kosoutenir biso biso tokobanda koya kaka koloba tokotika te mpo eza mosala oyo toponi tolingaka bino bacomédien tolingaka bino mingi alors tolinga te bokabona parce que bope biso mosala moko ya kitoko oyo ezosa ezolongola biso bastress surtout biso batapoto voilà la famille yango kaka nayaki koloba en tout cas soki vraiment tolobi mabe eleve o olimbisa biso oyo pasi epe na video na biso alike akomate surtout bosabone natiki bino bye.